ba nyonso bazana mboka Italie ba nyonso bana mboka France et ko ningisa mboka wana mibale makasi parce que ba pesi yango accès obi yebisa bana nga ba bondela Seigneur abisinga lobi 4e vague de Covid diable a préparé ezo ya makasi ezo ya na makambu ebele oyo kokotisa kufa na mabota ebele koleka premier donc Nzambe ayibisinga lobi Michael 4e jour ya ba dégâts ya makasi donc mutu akolala kaka lamuki akufi namoni na kati ya mutuka ya président namonaki président ou tes voyages aye mutuka oyo ezwaki ye mutuka wana na clim na yango ba déposaki poison na kati ya mutuka ya président na kati ya clim pendant qu'azo respirer yango na yeko komisa message ya Nzambe ezalaki poison abseka le samboni nesa mama Denise sala pona mobile na ye. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Vérité chrétienne, avec Yves Ipan, Tos, directeur des infos. La série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo 240 ans. Voilà, nous sommes déjà avec la prophétesse de l'Éternel, Maman Michael Fabiola. Maman Oyo, Nzambe, Apesa, Ndaka, Yakolobaka, Oyo, Ezakomba, message naïe. Voilà les autres années pour que tout soit un message où Nzamba Pessi pour la Mboka Congo. Aussi pour la 4e vague, il y a Covid-19. Congolais, chrétiens, chrétiennes, tout le monde a mis ça, tout le monde a éclairé dans l'émission de Lelo. Maman Fabiola, bonne santé naïe. Aussi, il y a Église Corps de Christ Mobimba. Ah oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, nous avons battu la biso. Nous avons accordé biso paiement lelo. Amen. Accordé biso comme d'habitude ndenge bolingo na elingi. Donc tout ça bien à combo na Jésus Christ. Amen. Ba moni aussi sur lelo pa bande ko na biso ko bisa bangonini. En tout cas, merci beaucoup. Na yeli susu na bato nyonso, bana Nzambe nyonso, mangomba nyonso oyo balandaka chaîne Nabiso et puis Moussa Nzambe, la prophétesse, Nayeli Bino vraiment message oyeuti na part ya Nzambe, na ebete soki oyoki yango, ondimi yango, yambi yango, Nzamba osala ya minene na bomo na yo, kimi na Nzambe ko umila na libota nyonso. Amen. Nous sommes pour que tout na sujet na biso lelo. Ah oui. Merci éternel Dieu de grâce, Père, tokabi moma oyo na maboko na yo, ce que tes puissances na yo est dominé na biso du début jusqu'à la fin, na kombo na yo mokonzi pe mobikis na biso. Amen. Amen. Voilà. Merci maman Michael Fabiola, la prophétesse de l'Éternel. Nga bien ngo pisi bongo. Poza maman ozo ina message na yo chaque fois bandeko bazwara vraiment mutu na kati ya message na yo. Alors, il y a lelo Nzamba lobi nini. Nini komeli maman Fabiola pour que aya na plateau na biso ya lelo. Merci beaucoup papa Yves. Merci pour na oyamba biso lisusu. Amen. Ko la pambola yo a continuer ko pambola yo. Amen. A comme ça musala no munene. Amen. Na ye na message moko oyo nebike ekopesa mutu nyonso lolenge nini akubongisa arme na yebisikani na otalisa. Toyaka mingi pona koyebisa na bana Nzambe o ezali ebomba melo ya Nzambe soki Nzambe alobi loba na miso na bato tika ete ekoma na mabota nyonso na kima pe na esengo mingi na biki message wana e usala ngala yo toza na position moko ya koyeba nini o ezo ya lobi parce que Nzambe atika raté lingomba na ye ekwe ya tope esala ezo ya mabaku tope poto tuna Nzambe mituna lolenge to misana ko tuna Nzambe azaki toujours na koyebisa na bayekoli na ye topé na ba serviteur de Dieu avant likambo moko ekoma visite na ye na ndako ya Abraham ezaki en 20 akendaki koloba poete Abraham ayeba nini ekokoma na mboka ya Sodome et Gomorrhe et puis Abraham atunaki mituna o esengelaki ya tuna alobaki Seigneur atabaza autant au quoi accorder kaka mboka wana ezika Nzambe azaki na oyaye apesaki comme eyano yango na ko bisa bana Nzambe Nzambe ayekolobela biso pona likambo tali
Covid-19. Bananga liboso na ya na message oyo. Mais na te ya kayango soki na te ya maté nanga na bato balandanga na dona ifa et puis na Facebook na te ya kabana nzambe toujours na lendi saka ndenge ni mwana nzambe azala makasi et tant que mwana nzambe. So na message lelo c'est parce que nzambe a lobelinga na yebisa mwana nzambe nyonso yango na yena. 2 semaines passées ou une semaine son embauche en athée déjà madame moko benga kinga c'est une servante de Dieu avant dans Paris France mais na yebiete yé peut-être ayebinga ndenga landanga na internet abenga inga c'est sûr ils a qui fin du mois il y a mois d'août toto 6 ça abenga inga lobima Michael tozaki osambela nzambe apesi biso message to komisela yo azwaki numéro na ngai pa moi na kati église na ligne na bonde basa la prière j'espère kakolanda message oyo abisinga binzamba lobi okota mabondeli ya une semaine azana eloko oya koki alinga lobela yo na message wana pona nga na compliqué mo muki na biseke me apesinga orientation mon côté kaka na kota mabondeli tant ya je expliquer nga non mon pose avec mutu ya ba vision c'est ça mais na négligeant mon côté na boya apé mon côté nyoso o nzamba atindanga na bondela pona yango et puis na sala ka selon le lenge mutu aye ko yipsanga oui na compliqué qui mo mukinga bi mais apesinga orientation mon côté verset biblique mon côté pendant que là compliqué il pas répondre nga que non maman okokota yimoko nzamba yebi pa yebisinga na kati ya motema nanga kota ezali maloba nanga na lepsi kolo d'accord et puis na yoka ki maman na ndenga loba nanga na tuni c'est pour combien de temps c'est pour une semaine lepsi merci et lepsi ngango le premier ou les deux na tarda quitter parce que message nzambe ba wumisa ate nazwa ki tanga lepsi ba nanga lobi to kota mabondeli moko ya une semaine na lingbo zananga elongo bo soutenir nga nzamba lo balanga lolenge azaki osana Moïse toujours Aaron Josué bazaki wana pona kosimba maboko pour maboko elembate na kota mabondeli mukwa libuso mukwa mibale mukwa misatu na ba 16 heures parce que d'habitude présence sans Zambé ton nzamba pesa nga message mingi na ba moment wana ba 16 heures dans une chambre, dans une chambre. Pendant que nous sommes solo là, maman Saint-Esprit va dire que mais c'est non mutana stoppé parce qu'à côté de la chambre on a poto solo là né. L'ebse zela on a banda coma. Il pas été ni na coma, na zo ki en jeune nanga banda ko coma. Seigneur a bisinga lobi 4e vague de Covid. Diable a préparé. Ezo ya makasi. Yebisa bana nanga ba milengela na losambo alobi yebisa bana nyonso ba nyonso bazana mboka Italie ba nyonso bana mboka France et ko ningisa mboka wana mibale makasi parce que ba pesi yango accès obi yebisa bana nanga ba bondela diable a préparé eloko oyo ekozala na mabota mupaya moko akokota ko visiter bato belé bakozana ba choc na ningi te bana ngai choc wana ekota na mabota na bango ezala na Congo ezala partout mais mboka mibale ebisaki nga ezaki Italie ezaki na mboka France abi 4e vague yebisa bango avant que makambo wana banda ko salema babondela babebisa nyonso ya diable ezala nul et sans effet. Amen. Comme la Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Amen. Tellement tu es une gêne. Tu comprendre, voilà. Yes, merci. Les gars, donc, en tout cas, tu es bon de la 4e vague. Il y a Covid. Dembo kawana, ils ont ma kambunango o esali na molili na monde des ténèbres. Mais le col à tous ali bana na Nzambe to pesa yango accepter to bonde là pour na yango pour être malade wana ezala nul et sans effet et contater et bombater et ça là au diable a préparé message on a pesa
eza maloba na nzambe donc bimbala liboso na loba pona makambo tali COVID-19 mbala liboso na kota pona ba message le ya lolenge wana nazo comme ça message ona mabota nyonso ozaka na Congo ozaka na famille na France ozaka na famille na Italie bondela pona bango même mindele baza bandeko na biso peut-être bato mosusu bazo vivre na kati ya ignorance mais biso esengeli to bondela na nzambe na mawa na nzambe abatela abikisa na mindele na bato mwindu nyonso au diable a préparé ezala nil et sans effet kaka soki to bondeli nde oyo nzambe alobi ekokokisama ekosalema na kombo na Yesu ekosalema na lolenge nini kimia ekozala parce que mutu musa ko tuna ekosalema na lolenge nini soki to bondeli kimia ekozala na mabota soki to yoki maloba na nzambe et puis to négliger yango Bible lobi to mépriser yango te soki to négliger nde yango to komona ba choc oyo ekomi oyo komaki oyo ezali ekolukala ko continuer lisusu ya koleka naza na information te pona makambo etali covid maintenant loba oyo nzambe ayibisinga tobondela po makila na Yesu ebomba biso po protection divine ezakati na biso tobondela po nzambe ayebana ko épargner mabota na biso. Amen. Ça c'est bien. Alors alobaki et qu'il y a la façon ni est-ce qu'il y a ndenge yaki ya kopesa sabato wa maladie ozaki fléau et autoboma bato et qu'il y a la façon ni est-ce qu'il y a ndenge ya épidémie au kaka et qu'il y a la façon maladie mususu et qu'il y a ndenge nini to yeba on bande ko ba milenge le fait déjà. Merci beaucoup. Quatrième vague oyo ekozala kaka lolenge zalaki te. Mais ezoya na makambu ebele oyo kokotisa kufa na mabota ebele koleka premier deuxième premier donc Nzambe ayibisinga lobi Michael 4e jour ya ba dégâts ya makasi donc mutu akolala kaka la muki akufi degré a monela ndenge makambo zo salema ndenge monde zo kendele et on peut ça va choc ebele donc ekoyana ba surprise ebele eko surprendre bato kaka mikolo te na ba jeune na ba jeune na bana ezo na ba lolenge ebele ezo ya pona ko illuminer génération selon ma bongisi ya moyeni satana mais soki to bondeli nde kimia e okota na mabota na biso eko touché te malgré ba effet nango eko monisa mabilembo parce que bisika eloko nyonso elekaka ba trace etikalaka emonanaka et puis bisika nzambe alobi nzambe alakisaka bilembo na ye po te bato ba comprendre que oyo nzambe alobaki ekomi me esali ba dégâts te parce que to bondelaki nzambe alongoli yango. Orientation ezanini? Orientation ezali na biso to senga mawa na nzambe. Nzambe asopa mawa na ye. Nzambe alongola oyo moyini a préparé. Na temps oyo tozali tomi lengela kaka te na biloko oyo esalami na kati na mokili. Mais tomi bongisa pona évangile. Pona koyeba nzambe, pona koyamba Yesu, kobondela vraiment sincèrement avec la foi et l'amour de Dieu. Tout la qui sabato, le lenge nini, nzambe asalaka parce que mutu mususu akoyoka, ako s'en fouter. Mais le lenge oyo yo ndimelaka Yesu. Le lenge pe oyo yo yebi ya kobondela. Transmettre yango pa muninga za pembe na yo. Que esengeli oyo kape osenga nzambe asopa mawa na ye. Toyebi le lenge to tambolaka, mais nzambe ayebi biso koleka biso moko. La Bible nous dit que si vous confessez vos péchés, Nzambe azana makoki ya kolongo la péché nyonso. Peut-être mais comme si so kota na ba vie ya bato na masumu otozo sala eloko moko ekoti lokola maladie et memeli okufa et bomio. Soki Nzambe akuti kati na yo ki bon Nzambe eza. So tolobi ke toza basumu ki te toza bato na lokuta.
parce que peut-être on m'a candidat na biso ezo sumuka du jour au jour. Donc essayer na biso to senga nzambe asopa mawana ye na moment où toza suni loka ko senga nzambe te ezaka bobele nzambe asopa mawana ye nzambe apetola nzambe abongola nzambe a changé le lenge na biso pour to mona gloire na ye pour to bikisama. Donc to senga mawana nzambe akita miséricorde na ye na ba vie na biso pour nous son abisso et tambola. Voilà, tout ce que Nzambe akita mawana ye na ba vie na biso, même tout ça mbela pona bande ko na biso, même baza ba blanc baza na ba mboka différent na biso, baza bande ko na biso kati na nkolo. Tout ça mbebe pona bango mais ezala bande ko muso lobi ah. Mais maman Fabio Nzamba pesi yo message wana. Mais biso doit être aussi ba vaccin wana eza ni les sans effet na maladie wana na pandémie wana plutôt j'allais dire et le biso doit déjà na vaccin wana date zwa kiango to sambela susu nini nzamba otinda sukate vague ngo ya ko sala ni soki pays et comme le biso te pour toza déjà protégé. Non. Lelo au l'hôpital pour la maladie mort songolo pakala ba traité yo au bikipé après une semaine au koufi. Ba traité qui au bikaki après une semaine au koufi. Donc exactement question mutazu tonga ndeliwa elonge katina keno maladie et kozo esouté. Médecin ko loba. Mundele ko loba. Mais mutaza loba souke nzambe. Amen. Ça c'est vrai. Ce qui est le Kouana, diable préparé qui est touché au tina moussissa. Ce qui est bondélité est touché. Au Kozwa, Tonga. Mingi peut bazuba Tonga, mais bakoufi, bazuba vaccin, mais bakoufi. Mingi peut bazuiter, mais baza en bonne santé, baza en bon mois. Tel que biso a en Congo Kinshasa. Mingi bazuba vaccin, tous en vie, tous au vivre. Mingi peut baza partout dans le monde, bazu ba vaccin, mais baza toujours malade, et boté le bango les sous maladies moussous. Donc na moutozo qui vaccin, na mouton na noazu vaccin té. Bondé là, peut-être yo eu déjà vaccin, mais bondé là pour la mouninga oyo, azu vaccin té. Alors bi ke ngana zo croire et puis na zo na foi. Foi wana et bikisaye. Amen. Oui, mais yo poko bondé la pour na ye, au seigneur wana nzambo bi Seigneur. Foi o azalango et bikisaye. Amen. Donc c'est pas du que son moutazu vaccin, d'accord bon de la non bon de la. Au cause du vaccin et puis maladie au coup fipé. Mais aux autres vaccins, rien n'est impossible à dire. Hein? Ah mais ça c'est bien. Voilà. Message pour Namboga Congo Nzamba lobini ndi pona Congo na biso oyo. Quand des messages bimaka ben to néglige kango te to mona kango pamba te hein. Donc biso mo pe bato yo. Toza comme chrétien, c'est un message outil pas Nzambe et pas ndeko songolo pakala. Tout ça rappelle ndeko na mabondeli. C'est ça. Et la mieux pour la suivi, il y a message Nzamba PC. Mais tant que biso mo to négliger bozo boya kamakamba basene Nzambe bazolo baka ya moni pe Nzambe pe azo tala biso pe na musika na boy. Message za nini maman Fabiola? Ah merci beaucoup. Nalobaka trop pour na makambo message Maloba Etali, président de la République. Ok. Naloba ango trop, mais jusqu'à présent, webi kandenge ocho loba wana, ata borbenga ote, mais bolanda quand même message, émission, et puis bobundeli pour ezani le sens de fait parce que nzamba sali par naye. Moi aussi de ma part, na sali pe par nanga. Na bondela rapona mboka, yango nzamba lobelanga pona mboka. Eza lelo te nzamba lobelanga pona mboka. C'est depuis longtemps. Nzamba lobelanga pona mboka. Nzambe atambola kana bana na ye ndenge ya lingi. Bako boya yo quelque part mais nzamba lingi yo. Dieu est merveilleux. Hein? Nzambe soit lingi yo quel que soit le lenge oza soka lobi je t'aime na etika la je t'aime. Nzambe alingaka te amoko ekufa. Alingaka toujours tout le monde a gloire na ye. Yango tali boma za balabala nzamba na posa na ye. Donc nzamba za na posa ya président na biso. Ka lo lenge ya zawana, peu importe lo lenge mutako ko juger, to pe ko loba na ye. Mais nzambe azana posa na ye kaka lo lenge azawana. Amwana esengeli ebika. Soki nzambe azo lui pesa toujours ba message na ye
na mboka c'est parce que nzambe alingi namonaki mutuka ya président naloba penza makambo président boité mais na oloba lelo po et comme te que loba était pour anini pour na kutani pe na makambo na trop OK le quoi ba tout pe ba pour ba ndeko pe ba ba boya kana sima soki action salami boye c'est ça oui tout bo loba tout mona et salami pe voilà Mika zongisa caméra et pas ya la prophétesse de l'Éternel maman faible merci non mais non c'est nzambe volonté na yende et ça la liboso ya likambo na lobi amen na moni na kati ya mutuka ya président na monaki président ou tes voyages aye mutuka oyo ezwaki mutuka wana na clim na yango continue maman na monaki ba déposaki eloko mona kati tango azo respirer na kati ya mutuka na ye eza na eloko ekokota ye et on memela ye ba dégâts ya makasi eloko ngoza eloko nini eloko na monaki batie na kati ya climatiseur na ya mutuka ezalaki poison ah bon oui ezalaki mercredi pour na bandaki mabonde nanga lundi ya semaine passée na 6 yango dimanche na 6h na monaki ba déposaki poison na kati ya mutuka ya président na kati ya clim pendant qu'azo respirer yango na ekokomisa message ya nzambe ezalaki 2 messages nzambe alobelenga ya covid na ya président de la République démocratique du Congo yango na ekopesa message na mboka et puis na basali na nzambe nyonso o ba message oyo babondela nzambe a épargné ye nzambe a bomba ye nzambe alongisa ye pour nzambe aza na makoki ya nyonso eloko ekokokota mutu ameli yango mutu respire yango mais nzambe aza na makoki ya kosala opération sans cicatrice pe ebikisa mutu pe bato oyo baza ba serviteur oyo baza nzinga ya président de la République tobondela mpona yango po ete nzambe na biso ayebana kobatela ye nguya moko te eneutraliser mboka na biso na kombo na Yesu. Amen. Voilà. Et vision yaki comment? Est-ce qu'il y a qui subitement obimi na kati ya mutuka ou bien nzamba la kisoko na kati ya mutuka ndenge ezala? Et puis tous la précision, il y a mon voyage, il y a mboka nini pour présent donc il y a rebelle, donc il m'a rebellé. Et tout le tout ça les locaux comment vous étiez que bateau bateau ba yo ko sabi sur les sous pour qui non arabe mon batete hein. Ba oya boya volé qui si na prophétie na bino. Si vous nzambe eska yipsa ki yo akuta mboka nini pour préciser ça là aussi pourquoi pas que Luka bande ko ya président so yipsa bango soit ba kutu ça na président na deux sources de jour ça la démarche wana et si maté voilà la bande bota la biso eza na message moko na zaki nango mikolemeki nzambe atindaki nga nakende koyebisa ngo mama Denise. Ah bon? Nayebisa mama Denise ayebisaki nga losambo nini eza mama Denise asala mpona mobali na ye. Nasala émission na Top Congo Média na ndeko yes amen na ndeko tadi message ekendaka bato bakomelenga bapesenga ba numéro de téléphone mais quand même nga nakendaki te parce que babengenga te mais bandeko oyo bayokaki bapesenga ba numéro ya ba pour citer les pour ne pas citer les noms des bato ke no bato bapesenga numéro na bango mais nabengaki te parce que bango nde fallait babenganga mpo nga na ye na message ya nzambe mpa na bango na ye déjà koluka bango média eza moyen moko bafacilité biso bakoyoka yo babengi yo ata na baki ata baoya te ata baobenganga na tekina te parce que nzambe apambolanga na bamoyen nyonso même kaka bayoka ke nzambe alobi mama Denise abondela boye mpona mobali na ye c'est tout mais basalaki yango te mais nzambe alebi biso te mpo toza bana na ye
eza ka bakino te bato baboya message eza bana na nzambe nyonso baboya ba message mais ntango likambo wana ekokisamaka nzambe akenda toujours koconfirme na bana na ye ke wana aza yanga message wana boboya yango te boyoka bobondela mpe kokokisama parce que na message na ngai na ye na kofinga motu te na ye mpe kosenga motu mbongo te mais na ye kokomisa ainsi du l'Éternel. Donc voyage wana oyo nzambe esenga apesenga mboka te bayebisaki nga président kouta voyage bakozwa ye na mutuka wana eza mini babebisi climatiseur ya mutuka wana akorespire yango nayebi te biloko wana ezwaka combien de temps nayebi te et se manifestaka combien de temps après combien de temps banguna wana bamonani te balakisi te bato baye ucha poison mais non ata balakisi na koloba bango devant écran te quand même ça c'est vrai eza na message moko na pesaka na mboka na président na biso alekaka oyo azalaki OK na sur balandela ba trace wana c'était exactement okay. Et puis batunaki nga soki nakoki kotravailler na bango nalobaki no nzambe alobi na nga bongo te nayebisa nga kana pesa message oyo mpo eloko wana ekokisama te c'était ça voilà donc tolobaki bakonzi ya mboka oui nzambe apona bango baza ba eli de Dieu nde tomona bango nyonso vient de Dieu amen okokena ndako nganga so nzambe alobaki non esimba te mingi mpe ekenda bandako nganga ki bokonzi epesa mela bango te eza eloko moto abotamaka na yango deja bayiba yango te omoni soki ngai nalobi ke Yves nasepeli apeso bible oyo etangamaki bible oyo eza ya yo etangamaki trousse oyo eza ya yo mais fale leka lolenge nyonso tu oyo elekaka naza na DVD moko nasalaka avant nzambe ayebisa ngai alobi yebisa bacongolais bafinga Félix te président Félix te nasala yango na DVD eza ndako nanga nasala yango depuis 2019 abi nayebi eloko na obimisa omoni soki nzambe osala bikamwa bato bamona te baya bamona yango après eza mpe na bato ebele mpe mpona naza nga makambo ya politike te mais so nakoloba mo mokie eza na bato ebele mpe oyo bandima mpe président Mobutu te mais après bayo ndima ye eza mpe na bato ebele mpe oyo bandima ye mpe président Kabila te mais après bayaloba esika oyo Kabila asalaki boye azongisa omoni lelo koza mosali na nzambe oye opesi message bayedi na bala mpe bandima bango te mais après bayo comprendre que non moto azalaki mosali na nzambe solo tala batrace na ye donc tout est accompli sur la croix soki nalobi lelo moto akoboya mais lobi ntango ekokisama moto alobaki non te oyo azalaki mosali na nzambe parce que bayeba motu kasi akufi mais non nga bayebanga so nakufi te kaka nde naza na bomo nde bakoreconnaître nga ke naza mosali na nzambe. Ça c'est bien, voilà. En résumé bandeko ba retenir nini message na bandeko ekomeli bango je crois bien ndeko olandi message oyo examiner ndenga ka bible le biso sala pe fort ya kosambela pona exposition salami awa bino mo boyiba sujet to lobeli awa botali ne bandeli en tout cas maman Fabiola message ni repesa na peuple de batala biso en résumé nani surtout le lobby aussi pour na livre na biso kitoko la plus belle histoire donc comme le niveau nini est-ce que bandeko bazobenga déjà et voilà basa ndenge nini po bazwa message ezaki comme histoire ya vie na yo nzamba pesa kio exposer na peuple na voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tous à l'habitude ya oboya nyonso te. Toyoka quand même oyoki obundeli pe nzambe na yo parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzamba ko lobela yo na façon mususu. Nzamba ko confirmer yo na lolenge mususu. Mais oyo eza ya motuya Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Azana bon moi. Ce qui te bondeli peut te vivre bikamo na nzambe et puis tout retenir que
esengeli to bondelaka mpona mokonzi ya mboka na biso na bakalite nyonso tu nzambe nde moto alingi mpo azala na poste nzambe nde moto apesi opportunité alors biso oyo esengeli tosala tobondela mpona ye nzambe apesi makasi nzambe abomba ye nzambe alongisa ye nzambe asalaki biso bakongolais totatola gloire na nzambe tolemba kotia mabondeli na sete mpona likambo oyo etali mboka na biso mokie elongo na yesu tokotatola gloire ya nzambe tokoloba o simoki mbangu o tata ona te bakufaki basekwaki te moto aza na liloba na bomoi na biso mpe na ekolo na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth ye nde moto aza na solution clé ya mboka na biso esimbami mpa na nzambe tondimaka yesu lokola mokonzi mpe mobikisi epuis tozanga te kotangaka na mokanda Genèse chapitre 1 premier verset 2 à 3 totanga yango ke na mboka na biso molili ekorenie te etant que Jésus-Christ aza na bomoi amen moto aza mokonzi ya mboka na biso c'est Dieu ye aza na maloba likolo ya nyonso soki totie confiance na biso epai na nzambe epuis tokolonga amen bana verni oyo tomona bana verni to mpe bato baotia surage lelo lobi bakozala na témoignage mosusu ya kotatola mpona lokumu na nzambe oui pour la plus belle histoire eza disponible nde tolobaki eza na Paris France soki obengi numéro na biso topesaki mama Fabiola azali numéro na nga boyebi yango soki bobengi mama Fabiola bokozwa nga en tout cas nayebi ke bobenga bozosomba bocontinue toujours na kosomba c'est pour la gloire de Dieu eza histoire na nga te mais l'histoire de Jésus-Christ oyo andima ekobetela nga simplement na mosala moko ya pamba na motu pamba devant motu mpe devant nzambe nzambe andimi kopesa nga valeur na lolenge ne ya bonzambe yango na ekobetelo nde nini Dieu est merveilleux Dieu est bon Jésus est amour na bolingo na nzambe aokangola libota na yo kaka soki oyoki maloba na ye et puis omettre yango na misala otosi liloba na nzambe opambolama kobombaka liloba na nzambe mpona yo moko te tosala évangélisation bisika nyonso tu tozwami nazaka mpona poto te naza mpona Afrique mobimba ntango temps na nga ekokoka na kotambola na partout na baprovince nyonso mpona oke koteya sango malamu ndenge moko mpe na yo moto oyoki histoire la plus belle histoire mwana mwasi moko oyo azalaki komela bakasha ya neken aolemba te bakasha donc bacarton bapake aolemba te yes aolemba te mwana mwasi moko azalaki kosala mpo mokili esepela kolata mpo mokili esepela lelo nzambe abenga ye mpona koévangéliser mpona koteya sango malamu nakendaka na bopito sauf que na filma te mpona tiake nakendaka na lopito non nakendaka na bopito nakendaka partout na okebondela mpona liloba koteya sango malamu bato babika bato bayeba nzambe histoire na ngai nakutana na yesu moto nyonso akutanaka na nzambe azonga lolenge ayaki te femme samaritain akendaki mbangu kopanza sango ya motu moko alingi apesa ye mai ke mai wana ekaukaka te esilaka te donc yango mpe na ye kopanza liloba nzambe na ndako na yo nzambe azongaka lolenge oyo nyonso tu yo kokokalifie nga mpe nazalaki bongo mwa mabe nzambe akomisanga mwa malamu mpona liloba na ye mpona gloire na ye soki oyambi la plus belle histoire na ndako na yo bien aimé nzambe na biso aza lumière tika lumière ya nzambe et se multiplier na ndako na yo de plus en plus du jour au jour dans le nom de Jésus bato babika nayebi ke bato nyonso bayokaka nga batatola la gloire continue kotatola kombo na yesu na libota na famille na quartier ke mwana mwasi oyo akutana na yesu vi na yesu soki nzambe alakisi yo obongola motema mpe koyamba yesu na bomoi na yo nzambe apambola mabota nyonso amen. Numéro de téléphone aussi prière ya suka pour la bande voisin makam sokolo pakala aussi ba ope bazangi mikanda merci plus 243 89 22 19 434 so beng ma Michael
akoyebisa yo ndenge nyonso kosala po osomba DVD ozwa livre affermissement eza gratuit osomba pe polo otomona ba papa Yves balataki kolelekaki na papa eki ozwa yango na numéro wana obenga et puis tika nzambe oyo afavorisera bato afavoriser yo. Amen. Nzambe afungola porte oyo ezaki ya kokangama. Nzambe ake kobimisa yo na kati ya libula kufa. Yo moto ozobela olandanga bika na kombo na Yesu. Yo moto osalaka te olandanga Nzambe apeso mosala. Yo moto obota mwana lobaka te ayokaka te tika Nzambe alobisa bango na kombo na Yesu. Yo moto ozwaka mokanda te. Yo moto ba porte kangama. Nzambe oyo na beleli lelo pe na tato lelo Jésus Christ de Nazareth a fongola ba opportunité au tato la gloire na ye kaka lolengo zo nzima na foi nyonso yamba gloire en Nzambe dans le nom de Jésus au tato la bu Nzambe na ye Nzambe alliance asekisa yo angengisa yo na kombo na Yesu Mesia. Amen. Amen. Merci. Tokutani mbala sima soki Nzambe azongite. À la prochaine fois. Baba. Bye bye. Mika Badjinde. Merci. C'est bon?